Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tahibina tahirin. Lelo na yelibino slogan otobengi na lokoto ya français slogan, c'est-à-dire maloba moko boye. Maloba ngo elobi nini? Ba faible bazali ba faibleté. Bato ya makasi bazali kaka ere nyonso bato ya makasi te. C'est-à-dire ba faible bazali pe makasi koleka bato ya makasi. Vaya ko expliquer bino pona nini ba faible bazali ere nyonso ba faible te. Pona nini ba faible bazali pe fort koleka ba fort. Avant d'expliquer bino yango, botika ete na souhaiter bino liboso bonne fête pour mbotama ya Imam Zaman, 12e imam Islam, anjalallahu ta'ala farajahu. Pena zali kopesa bonne fête na ngai na famille et santo ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pour mbotama ya Imam Zaman. Avant ya expliquer bino lisusu pona nini ba faible bazali ba faible te, tolanda mukapo betolanda verset oyo ya Quran. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Verset oya Quran oizali kuluba ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. Tolingi tope sa faveur, tolingi tokomisa baye oyo bazali makasi te, baye oyo bazali faible na mokili oyo tokomisa bango mpe bato ya makasi. Ndenge verset oyo ezali kolobela pe topesa bango nde baganye mabele oyo, bango nde badirige mokili oyo. Verset wana elingi koexplike biso nde bongo. Alors na kati ya verset wana tozali na mo oyo tobengi mustada en fil. Mustada en fil elingi koloba nini? Mustada en fil ezali na ba signification ebele. Signification nango moko elingi koloba ba oyo bazali humble, oyo bamikitisaka, ba oyo bazali lolendo te. Moya mustada en fil yango wana. Mustada en fil elingi koloba susu nini? Ba oyo bazali kosala bango injustice, bazali ba mustada en fil. Mustada en fil elingi koloba susu nini? Ba oyo bazali faible. Nde yango na explication ya mo oyo tobengi mustada en fil. Prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alobaka ya solo eko yaka na mikolo ya suka ubi eko yaka na mikolo mokili oyo ekotonda na mabe, ekotonda na injustice, ekotonda na kanai. Baninga misusu bakosalaka baninga na bamususu kanai. Mboka mususu kosalaka mboka mususu kanai. Mutu mususu akosalaka voisin na ye kanai. Mutu mususu akosalaka mobali na ye kanai. Mutu mususu akosalaka mwasi na ye kanai. Bana na ye kanai, bandeko na ye kanai, ba voisin na ye kanai. Lotubenga otubenga na lokoto ya français injustice. Alors, tangu kanai ekotonda na mokili, injustice ekotonda na mokili, prophète alobaki ekobotama na mwana moko na famille na ngai, kombo na ye kozala Muhammad lokola ngai, mais ye akozala kombo musu al-Mahdi. Ye abotamaki mokolo oyo le 15 Shaban, nde batu o bayebaki nde ye akoya kotia justice na kati ya mokili, balekaki baboma ye, Nzambe abombi ye. Azali ko vivre na biso mais na kobombama o Nzambe abombi ye. Eto moni le oyo injustice ekomi mingi. Mwasi azonyokola mobali na ye, mobali azonyokola mwasi na ye. Papa azonyokola bana na ye, bana bazonyokola papa na ye. Yo mutu ozali chef na musala, ozali konyokola bato ya musala. Yo ozali chef na école primaire, secondaire, université, ozali konyokola bato na kati ya musala. Ya wana biso oyo tena slogan oyo. Ba faible bazali kaka ba faible te. C'est-à-dire mwasi na yo yebaka azali kaka faible te. Mobali na yo azali faible te. Mwana classe na yo azali faible te. Mwana musala na yo azali faible te. Yo chef esiko zali yebaka ba employé na yo bazali faible te. Alors na ko bisa pourquoi bazali faible te.
bazali faible te po bazali na nzambe? Réponse ya mwana. Bazali faible te po bazali na nzambe. Alors ba hadith eye ebele, maloba ba prophète eye ebele, maloba ba imam eye ebele ke mutu oyo azali na nzambe azali fort koleka bato nyonso. Alors tango ozali kosala employeur na yo, mwana mosala na yo injustice, ozali kosala mobali na yo injustice, ozali kosala mwasi na yo injustice, ozali kosala bana na yo injustice, ozali konyokola bana classe na yo, ozali konyokola ba voisin na yo, yebaka bazali faible te po bazali na nzambe. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobaki prière mutu o basali injustice nzambe ayokaka yango. Alors tokeba pona kosala ka bato injustice na mokili oyo ya wana malamu ozala opprimé ke ozala oppresseur, c'est-à-dire malamu ozala mutu oyo basalaka injustice ke yo ozala mutu oyo osalaka baninga ba injustice. Attention, attention, imam zaman akolela ote mukola suka, prophète akolela ote mukola suka epa ya nzambe soki ozali kaka un oppresseur, c'est-à-dire ozali mutu oyo asalaka bato injustice. Na yango wana prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobaki ya solo monde oyo ekotonda na injustice nde ekobotama na mwana moko na kati ya famille na ngai komoneka la Muhammad Mahdi nde ya kobotama pe akokina akobupe bato mokili bakoluka ye pe nzambe akobomba ye. Tango nzambe akobomba ye akozala na vie moko molai pe akozonga pona kolongola siko injustice acha bato na justice. Alors pona nini azali koyate po azali pe na bato oyo azali pe na posa ya keleke ya bato basa na ye mosala wana ya kodirige mokili. Yango wana tozali kobenga imam zaman Muntaziru, yepe azali kobenga biso Muntaziri. Muntaziru elobi nini? Muntaziru elobi ke biso tozali kozela ye aya po alongola injustice na monde. Yepe azoloba ke ba musulman na bato mokili bazali ba Muntazir, c'est-à-dire azozela pe akokisa nombre ya ba o bazali ba sincère, o bazali ba nime malamu bakoka po ye aya ba diriger na ye ensemble mokili oyo. Elobi te bato mosusu bakozala ba sincérité, bakozala ba sincère, bakozala pe sima imam zaman, mais oyo bako diriger na ye esengeli bazala 313 selon ba 10 ndenge ye bazala ba swalihin, bazala ba sincère. Alors ce que tolingi tozala parmi bato oyo bakozala na elongo ya imam zaman totika kosala bato injustice, tozala ba oppresseur te, malamu kutu ozala yo opprimé ke ozala oppresseur. Zala humble, zala modeste, zala mutu akomikisa pe zala mutu ya lolendo te pe yeba kosala esengo na bato oyo bazali na entourage na yo. Nde okozala moko ya ba disciple ya imam zaman. Tika te to préparer mwana biso ya Ramadan na mwa oyo ya Shaban. Na pesi bino lisusu bonne fête pona mbotama ya imam zaman. Anjalallahu ta'ala farajahu ezalaki bongo ndeko na bino Rashid Kuyaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.